tokosenga na bino bo s'abonner na www.botestv.com na na chaîne na biso YouTube comme ndenge bolandaka Noël tanto el periodista del momento na émission na yebola mukia bayindu. Lelo émission oyo ezali bongo spécial bola mukia bayindu avec son équipe kitaki bongo na commune ya Kimbantseke na Katikuna ekenda ko découvrir Tata Tekadiobanza azok exercer ministère ne ya mfumukimbangu ya ntunguna pendant 28 ans eloko elekeli biso yangwana parce que misusu babima bakosa biso mais durabilité na bango toyebite mais à travers Mbutankosi tokenda ko découvrir Mbuta Tekadiobanza eloko impressionnant biso mateya na bango. Est-ce que eza conformément na bana bilaka to eza conformément au bana bilaka bazoluka parce que babi mwinda esi epeli yo pelisa mwinda na ndenge nayo bolanda mateya après tozonga Misuka mikembo mianza ya ikamina ndanduko suka misuka vanga bya byo tate bete mone kibilembo lo monika inga tati ko bokele moloko lokiaki wiza watu vana lendu kya mazulu tata wiza watu sigidisa tata wiza watu vana ndwenga tata tona yeza ibito kondolo kansi kwangeye bina tata tutitambula byo mukumba mpevi en long idodone tati ko bokele utuvata mukensuni ye mukimpev utufanikiza tata mukensuni ye mukimpev kadinge wona nzambi ansemia bya byonsono tata tutitelemana bya byo byambi kabenelendo ko katika vinga kyaki tukubokele tata mpungu tulendo bika wayala yetu bika wakale yetu kimfuka kwa beno mintino mieto kwa beno zinkulu zete zimvwala zetu ye kwa bino zintuma zoti mu kwa mtoto ya Afrika bika wakale la yenge keto yenge diaka itonda ngai bandeko na ngai tango na lobiete bonzambe ya Afrika mingi batuni bonzambe nini eza kati na Afrika toko lobete nini yango ekangami awa kati na Afrika nzoka ndeto zaliko yoka bipai na bipai to sito yoka na biso to yoka ete soki Afrika efongwa mite mokili mwa efongwama ezate epo Afrika efongwama esengeli biso moko to banda kokota na bozindo to yeba bonzambe na biso to yeba sekele oye bomba meli bisika nini jangwana tata mokeli alobete lelo totali sabino bonzambe o ezali kati na Afrika biso na Afrique mindele ba minimiza biso mindele ba yela biso ba enseignement na bango mindele ba kotsila biso be biloko na bango ya ndenge na ndenge oyo epengwisi bonzambe o ya biso elongoli bonzambe o ya biso tozi bonzamba bapaya toyadisi katikati na mabele na biso balongonke embo mundele ya lobiete yo moyindo esengeli obosa na bonzambe oya yo obanda kokumisa bonzambe oya ye kasi to sosola mundele ayaki koya akotaki kokota mepo ya kota akutaki bakoko na biso awa akutaki loposo moyindo awa toyebe siga loposo moyindo utaki boyete toyebi biso bayindo to utaki na Egypte ti bani Israeli bazalaki na Egypte baki na maboko ya mundele te bayaki bowumbu nde epai na biso tango bakoti pa na biso basali 430 ans sima ya 430 ans nde Nzambe atindeli bango mobikisi to mobimiso ya bimisaki bango Moïse nde bakendaki na desert suka bakomaki na Israël olelo to bengi terre sainte balongonke me ezali ya yote ezali nde ya bango po ekomama na bango utakala ete na yo Abraham
nakopesa yo libota ebele sima libota nakopesa yo etando nakopesa mokili nakopesa libula na yo eske libula wana pesa yo na koko na yo balongo ke yango tolobi te tosengeli kozonga na ebandeli po totala bonzambe oyo biso tozali na yango oyo yo moko bandi bonekete mundela ye akosi biso lolenge nyonso kasi ntango bato basali histoire batangi histoire bake balobi non balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité balongo ke berceau de l'humanité humanité elingi koloba nini ebandeli ya mokili balobi Afrique nde yango mokili ebandela siko yo mutu mokili ebandela ti lelo oyebi teke ebandela pa na yo oyebi teke nini oyo nzambe asalela yo oyebi teke lusansu na ebandaki bisika nini okoma bisika nini tala lolenge moyindo abungisami or ke nakotala par curiosité libota oyo ntango ebimaki na Egypte bakomi na désert nzambe asaleli bango esili babungisamaki bakotaki na bambeba libota Israeli epanzanaki ekotaki na bababilone ekeniri yango mpona koreunir akamati baprofete atindi awa atindi profete intel ateya longwe kuna atindi profete intel ateya ti ntango bateyi bango nyonso bakangani bazongi libota moko aye koloba na bango ete nazokotindela bino mobikisi mobikisi wana eza mpo abikisa bino mobikisi aye toyebaki bango babengaki ye Yesu Masiya ye moko aya milobeli na ye alobi no ngai na ye unikema mpo na libota ya Israel oyo ebunga nzela bandongo nke oyo bakotanga Bible bakonotala na Matthieu chapitre 15 verset 24 abi ngai na ye mpo na libota ya bani Israel oyo babunga nzela siko biso toza bana Israel to toza bena Congo bomba boni bena Congo akota na libota ya bato biso tolobi samba nkulu aku usambi nkulu bakwenoko obandi kosamba nkulu ya bato lolenge nini otiki bonzambe oya yo mundele po ayaki mission bomba naloba mundele ayaki mission ya mundele ezalaki nini asala exploration ya Afrique to asala a découvrir Afrique nini eza na Afrique nini oyo asengeli azwa nini oyo asengeli avwama na yango mission wana ekokisamaki yango ntango bake basali conférence de Berlin na 1883 tango basangani mindele nyonso balobi ke non il faut tokende tokabula Afrique tango bango baye bakomi babandi kotiela biso mindelo biso na Angola tozalaki na frontière te na Brazzaville tozalaki na frontière te na Gabon tozalaki na frontière te mais mundele tango aye amoni non nga nazwi etandi oyo so alingi moninga na nga kota kuna akoyiba nga lisusu malamu totia mundelo nde kotia batiaki ye mindelo ntango batie mindelo esila bino po tokende toconquérir bango malamu fo tomemela bango Bible fo totinda basango fo totinda bapaster fo totinda bamissionnaire po bango nde na maloba na bango na kolembisa na bango ya mitema nde ntango biso tokokota tobanda kozwa nkita na pete bandongo nke kasi lelo oyo tata Mpungutulendo alobi ete bana Afrique tosengeli tofongola misu tolamuka na pongi bonzambe na biso ezali bonzambe na biso ekufa te bonzambe na biso esila te me nakozanga boyebi tobebisi bonzambe oyo ya biso na mukanda moko natangaka mukanda ya Michel bokoyoka ni koverifie na babibilia Michel chapitre 4 sozi verset 4 na verset 5 elobi ete nzambe ayebisi nzambe ya Israel
ayebisi libota na Israel alobi ete mutu na mutu esengeli akumisa nzambe oyo ya ye. Ekolo moko te kotelemela likolo ya ekolo mosusu, libota moko te kotelemela libota mosusu. Batu na batu baza na nzete ya figi na bango, baza na mobikisi na bango. Sikobo yebisanga sikoyo biso mobikisi na biso eza nani? Buda. Parce que tokabani na biteni mine o toza nango na loposo. Toza na loposo ya pembe tobengi ba mindele. Toza na loposo ya jaune. Toza na loposo ya rouge. Toza na loposo ya bayindo. Oyo biso tozali. Batu na batu baza na ya biso tozoko koyeba yete, tozoko kosimba yete. Alongo ke Kembo watata wamba bamindele za na Bible na bango ba chinois baza na mukanda na bango tobengi Veda, ba Islam ba musulman baza na mukanda na bango tobengi Coran. Bongo biso bayindo balongo ke Kembo biso tozana oyo ya biso ne bonzambe oyo ya biso molio mosante evandi kati na biso tozokoka kofandisa yango te po tosalila yango na kimia. Ekomi mutu na mutu aza na nzambe na ye, mutu na mutu aza na doctrine na ye. Non, tosangana lokola bani Israel basanganaka basali nzela moko, basali likambo moko. Tosangana lokola ba indien, ba chinois, ba musulman, basangani bato basali eloko na bango moko. Balongo nke ete moyenda azokoka kosan sortir te parce que abosani bonzambe na ye. Ndenge secrétaire ya Pape Jean-Paul II akomelaka biso alobi ete soki lelo Afrique ezokokweya na mikakatano, soki lelo nzala ekoti na Afrique, soki lelo bitumba ekoti na Afrique, c'est parce que babosani nzambe oyo ya bango, babosani mobikisi oyo ya bango. Balongo nke kotuna awa tozali awa mutu na mutu nzambe ne ezali nani? Mutu na mutu mobikisi ezali. Soki oza mobikisa nzamba bapaya yebaki ozali mowumbu ya nzamba bapaya. Metango yo okangami na mobikiso ya yo ya bokoko na yo yeba ete ozali na nzambe oyo ya solo. Balongo nke solola lisolo totangaka Bible tomonaki mokolo oyo nkolo Yesu baliangi bakanga ye po bakende koboma ye na ekulusu. Akimi abino nakota nanu mabondeli nakende kobondela natuna volonté ya tata na ngai. Tango akoti kuna akutanaka na banani bakoko na ye matondo mingi na bakoko na ye, akutani na bakoko na ye. Sikoyo yo kende kobondela Yesu totala soki okutana Moïse to na Abraham. Balongo nke Samba kuluba kweno kwe Samba kuluba kweno kwe Samba kula kulu Samba kuluba kweno kwe Samba kuluba kweno kwe Samba kula kulu Samba kuluba kweno kwe Kuluba kweno kwe Samba kula kulu
Mpungutulendo azana posa na biso. Azana posa biso tozonga na nzela po tosito bunga kala. Tosito bunga na kozanga boyebi. Tosito bunga na kozanga bososoli. Yango wana tango tata teka diomona lapo akimaki déjà mission. Tango ake akomi kuna bino. Ozo kende wapi? Zonga kuna kende kokomisa libota wana libota na ngai. Mission atindaki ete ngai na yo tolongwa na nzambe ya bapaya. Tozonga na nzambe ya bakoko na biso. Yango tosangani lelo awa. Tala moi, tala mbula, tala pasi. Tata tegarima toko sangana kaka. Balongo nke. Mission yango ya yeli. Atombola kintinu ye kinganga. Oyo ya Kongo ikimakala. Dela mususu te. Tozana eloko mususu te. Bobele iloba ya tata Mpungutulendo. Basali oya bango. Ebongo biso. Yango moko Bible yebisi ete batu na batu esengeli bakumisa nzambe na bango. Batu na bango esengeli balanda mvuluzi na bango. Siko mvuluzi oya yo ya loposo na yo ozoko minimize ye. Tokome wapi? Balongo nke. Yango wana tata teka de mona telemi lisusu alobete totelema poto tombola bonzambe oyo ya biso. Totombola kinkulu oyo ya biso. Kinkulu ezali kinganga te. Ezali kinganga te. Kinganga ezali kambo ya Satana. Mayela bonganga eutaki pe na biso te. Mundele ne mutaya okotsa biso ya misala nyonso wana. Biso bakoko bazalaki mutu asui mutu bakoti nzete babuki likasa. Bapakoli kaka mutu esili pasi. O mutazana operation ezalaki te. Operation mundeli mutaya na commerce wana. Po luka mayele nini akozwela mbongo ebele. Balongo nke. Kasi biso totelema siki na nzela tata Mpungutulendo. Tolanda fumuki mbangu na solo. Na solo nyonso pote ye ayanolela biso. Balongo nke. Tozana bantu mwa. Tosangani awa mangomba ebele. Oyo baye kosepela na biso elongo. Biso bandeko tolanda oyo bantuma bazo lolenge bazo kotambwisela biso. Totala nzambe ya bapaya te. Tozongela nzambe oyo ya biso. Toyoka mayeba baza liboso ba leader na biso bazali kopesa pote etambwisa bomoi na biso. O azana mato ya koyoka. Oh, bakaka balanda Yesu, bakaka balanda Mahome, bakaka balanda Buddha, Lombe Yungale. Oh, bakaka balanda Yesu, bakaka balanda Mahome, bakaka balanda Buddha, Lombe Yungale. Tona bile ya molimo santu na nzela ya moumu na yo papa mbala tata tika te maloba o esili ko bimakati na o esika eleka lokola mopepe pamba te echola lokola maine balete kasi tata efanda na mitema na biso lokola maine ziba wana nde soki tokolanda bokoko na biso soki tokosalela bokoko na biso tokobwaka nzambe bapaya wana nde mokolo na suka tokozwa libula ya malamu. Tata tika te pema oyo esika yango ewuti zongisela ye mokama na mokama tata longola miangu nyonso oyo bakosukoso ezali koderange na ngonga oyo eza na nguya te kimia epesamela ye tata moko na moko ayoki liloba oyo etonga banzoto na biso na kombo ya Wambane Mpungutulendo yenge keto yenge diaka tutonda.
Je pense que bolandi wana secrétaire nae na kombo ya Mutambala yende mutu a exhortaki bato nyonso baki na manifestation ya anniversaire ya Mbuta Tekadi Obanza. Bino moko je pense que boyoki que confusion vraiment ezate. Ba o bakosaki, je pense que le kutana bango sikoyo ezomonana. Na suka pe Mbuta Tekadi Obanza abukana kite alobaki. Bolanda yende ngalobaki. Ngai Kongo na ngata Tekadi mona ndombele ndeke mvama. Fumantuma Mvemba mwana na Masaki ntekola na nkia Kongo. Na ye awe pa na bino en dépit de tout na moni cérémonie na comprendre que ça bazo célébrer mbotama na bino na sepeli makasi mais particularité moko ezali ndenge bandeko mosu ba sepelaka bino eza ndenge wana te différence wana pona ni bon différence eza wana parce que papa toza na pasi ndenge muté asili kotea biso toza na ba schéma mibale ya nzila Kongo na Nkolo Yesu bata Nkolo Yesu bako sepela biso te ni biso na biso bata nzila Kongo tuza kotelema poto telema sakintine kinganga na mboka na biso po mboka na biso peso kimia na lina tuno mutuna mo soto bige mboka ezo kimia lelo je pense que tu seras dans mutankozi lelo tomoni ba politicien bakendaka partout na mokili pona koluka ba solution na litonga mais ndenge nini bino ba consultaka bino te pour parce que mabele ondeza ya bino bon matondo mingi ina mutuna no tuni biso bango moko bayebi tina nini bayaka pa ina biso te parce que biso tokoloba o ya mabe pa batika ya malamu basalela bango balingi vérité balingi ka lukuta pe yango so bomba mboka na biso balingi batu moso bakosa ka bango batu ya solo bazotika bango bazokende pa bato lukuta o bazokosa bango bazolanda siko nzoka lukuta solo za nango na bobomo eza na makola bangunza na sepeli mingi loba tokota ane ya sika loba nini koyebisa bana bilaka nyonso tu bakolanda yo na donc partout na monde je pense que bana loba nini surtout bana bilaka loba nini okoyebisa bango en tant que chef spirituel matondo mingi pona bana nzila Kongo nyonso mo bazona nzila Kongo vraiment baza na elikia pe baza na espoir na bandeko oyo baza ba représenter banzila Kongo nyonso nete batata nkosi biso nyonso tozona nzila Kongo na solo metelo bina mbula oyo biso bata nzila Kongo nyonso totelema so totelemi tokolonga bitumba oyo eza catholique te eza ba missionnaire te eza ba groupe de prière mais eza bata nzila Kongo po eza bilaka na biso po tonuto kota na 2021 makambo yango ekangameli place wana. Alors, mutu nyonso za mokili nyonso banda na Afrique, Europe, Asie, Océanique, Amérique, asa mwana nzila Kongo, asa la côté ya côté lem, bisika zali. Donc katika distraction. Oui, batika distraction. Mbote papa journaliste. Yo to mesana déjà na moni Mbuta ana kanda makasi. Ya yo ana mesade ana kanda na yo. Na kuti mate ya moko awa isusulisi ngape la spiritualité africaine. Bitumbango yango yo bongo spiritualité africaine ngo kaka na 21e siècle nde bozo bandela ngo kolakisa ngo lisu bato te e bana na okala siko to komi na mate ya kanda parce que to moni mokile ko na passe sikoyo ako bobeli ya bato babeli bato bazokufa mboka elingani Afrique elingani bangunza bozo yeba bangunza te kimpeba bangunza telemi po ebunda yango tosengi na lemo pepe atelema tosengi na oya betsa kake atelema tobengi na mvula anoka na ye po mokili Afrika ezo kina peso kwama pour le moment toboyi o mundele aya koboma mundele koboma sute toboyi ba politicien obomiza suba na Kongo kuba na Kongo baza esail na binote yango moni awa eza kilonga mfumu kimbango oyo elakisi bolingo bangunza bana bilaka bazomona bilongo na bino potango bouti poto fubu ya kosambelaka babisika oyo siko bisika ngo bosambela tala ndenge eza bino bosa biso poa po fubu kimbango alobaki bana bokolonga bakokende mikina poto lelo siko bato yango awa na ndimite soki papa na kamera aza na kamera te boko sunga ye na mwa biloko mosusu pe bandeko na ngai na olobaki na kotambola 2019 na kokota na nzila ya Kongo nyonso po lelo kimbango aza su pauvre te atanke lelo kimbango bana na ye
lelo bakomi kosala bamosusu baza na Bruxelles, bamosusu baza na Londres, kasi tala baeglise na biso tala ndenge eza soki oke modele oyo yango komona modele ya Papa Kosi siko ntina bino bana bilaka eza nini yango lelo nasengi bomoni lelo eza anniversaire ya Nse Mokono ya mbota mate ya Nse Mokono papa okokosi combien de papa 28 ans pendant 28 ans ya Kingunza. Donc ndenge balobaka 28 ans ya ministère, yesko 28 ans ya Kingunza. Ya Kingunza. Papa passe à moni. Siko passe à moni. Bana si bakoli la Kingunza. Bana muso ateya, ba muso na ba poto. Bana muso Simba, mama na muso Simba, ba muso na ndani. Bosumba. Bobenga ye. bolandi mpe ndenge moto ankosi mpe alobaki. Je pense que na bokasi ya moto ankosi nde todécouvrir mbuta wana asali 28 ans na ministère na ye ya fumokimbangu dia ntunguna. Donc je pense que bozali ebele bino bana bilaka o botalaka biso Botes TV
bo s'abonner na Botes TV parce que ezali chaîne YouTube oyo epesaka bino ba information oyo eza réel na mabetali bongo bokitano na biso. Boluka place musoute boka bobeti Botes TV na YouTube bokomona bo s'abonner po esunga pe biso ba Noël tanto El Periodiste Adel Momento ba Denis Bwene ba Romeo Bis ba Furanda ya ba Patience Kondolo ba Randi Mangitu kwa na Christian Pidi. Donc tozali ebele ko sunga pe biso so bo s'abonner. Je pense que émission komi na suka ngana lobaka ka biso na bino tozali bandeko. Donc nake ko pesa koko matiki Diantotila kuna na Londres mbote nake ko pesa pe Mbuta Mundonga Jefferson na Belgique nake ko pesa pe Mama Denise Kumbo kuna na Allemagne Mbuta Edi Disweme bango di kuno za na États-Unis président ya VIP Mama Elise Disweme Mpilu Koko Lumbu yo yebi na Philadelphia so landengo zo so la kaka Koko Lumbu e bongo na yemo kumwana bilaka le big manager muto asala ka Noël tanto Denis Bwene Patience Kondolo Randi Mangitu ka Fora Marcela Ndaya. Donc ba bien yo penda ozali mwana ya Congo ya solo mfuma Congo ado panzu mwana Congo. Donc yo pe bambote na yo Mama Florence Bandu la famille du Caire tebidi ako tinda ki de délégation et ki na kid bana Botes TV pe bazali bazozela pe délégation ya famille du Caire pe et ya pe ko assister bango. Donc na pesi bino mbote bino nyonso ba bonana na bino et soki bo sepela hotel ngai to bo moninga na betando na bino bo pesa merci na Denis Bwene yaza professionnel la simba caméra ça la réalisation ça la montage. Donc bozio wapi nake ko pesa pe mbote bongo na ba ndeko nyonso tout oyo ba soutenaka Botes TV de loin et de près. Quant à moi je vous dis bye et bola mokabalindu bayindo ezaka kona pona ko lakisa bino comment moto mwindu ala moke. Abonnez-vous massivement na Botes TV.